Merci beaucoup, merci très cher internaute. Merci na fidélité, merci na confiance. Oyo Sarabiso awa na Global Télévision. Moscou kaneto e Sarabino, ceux qui bomoni biso to ye, lisusu na bandako na bino. Ezalaka toujours ceux qui ya koloba ezali. Voilà topesi bato nyonso to bazo continuer toujours kokomela biso. Et puis abonné nyonso to ba kokota ya sika. Merci na nyonso to boko sala, merci na abonnement na bino. Soyez le bienvenu awa na Global. Lelo to solo la DiCaprio. Je pense que DiCaprio azali comédien Odoroki ko présenter les sous-soutés. Donc aza moko ya ba comédien OP a oumeli na carrière na ye. Lelo tomoni ndeko na biso a se décidé à bala. Et puis tomoni libala na bango ndenge ezo se dérouler, ndenge babandaki libala na bango. Ezala hyper médiatisé. Mais avant de notre PC, d'abord félicitations parce que tu sentir responsabilité et puis tu sentir vraiment que maturité parce que Kobala ezali ntakate so moni muninga abali sepela beta maboko ezela pe ayope et koya. Mais tu peux d'abord félicitations na ndeko na biso DiCaprio aza mobali andimi ko bala. Maintenant le belo mo ya mutu ezani. Tant tout monde a deux personnes babalani ils aura les solo à deux personnes. Dès les solo à deux personnes et qui narati et qui n'a pas famille. Donc c'est-à-dire ba umi balé ba yokani babala. Quand ningi zana ba petit msoro zo ebisi ande ni petit afana se présenter chez lui ne fona bala bani meblo mo bon. Il y en a pas c'est pas le moment bani, il faut attendre un peu bazali. Et puis badumsu pe na vitesse wana oki da mobile nga bala ya luka sani akende. Mais to pesi bande on a biso mi balé. Ba félicitations et belé donc libala na bino za libala moko nzambe apambola bino toujours c'est chéri CAT. Donc bo fuluka. Lelo to solo la côté affaire ya âge to moni ndeko na biso ba émission salemi belé bande ko belé pe ba meki komeka koloba par rapport ya mwasi na ye na ye et bande ko belé ba biteke mwasi aza mukolo ya mobali biso tant toka ki yango bongo toka ko sala mo ba investigation na biso ka neto mesana ya ko benga par-ci par là ya ko luka ko yeba est-ce que mobali aza mwana par rapport ya mwasi yango neto lingaki to sala et puis to sala ki yango to zui yango. Et puis yango to yesiko to yebisa bino que ndeko na biso DiCaprio azali mukolo ya mwasi na ye. Mais to koluka kota na to chamwa nuance mo pe na ko yebisa na bai ba kotala biso que l'amour n'a pas d'âge. Donc quand on trouve l'amitié aussi n'a pas d'âge. Et puis dans l'amour aussi ils appellent bongo. Donc bolingo etalaka âge te. Donc tokoluka to yebisa bino directement que DiCaprio a botama na Kinshasa le 20 mars 1980. Donc le 20 mars na bande lisusu 1980. Donc c'est vérifiable. O ba ebi DiCaprio bande ko DiCaprio ba kotala biso so bomoni ke tolobi yango tokosi numéro na biso yango wana mais biso tout ça l'investigation na biso toyebi ki investigation na biso ezali vraiment bongo. DiCaprio abotama na Kinshasa le 20 mars 1980. So bo calculer na 2020 lelo tokomi tozana azana 40 ans. Donc azana 40 ans. Donc azana mwana mukete azana 40 déjà. Donc azana mwana mukete. Donc voilà, surtout que pande ko na biso Sifa la Rose. Sifa la Rose azali molongani ya DiCaprio. Obo mona na ba photo zo défilé wana. Donc molongani ya DiCaprio. Comme on a Sifa la Rose. Sifa la Rose abotama le 1er janvier
Abotama le 1er janvier 1983. 1983. Donc carrément botala déjà et caro bazana ngona mwasi na ye na mobali na ye. Donc mobali 80, mwasi 83. Donc déjà voilà, donc par rapport il y a des rumeurs oyo ils ont circulé sur la toile, il y a réseaux sociaux. Donc c'est à prendre ou à laisser. Donc au pas on demande, mais au pas on demande. C'est la parole d'évangile quand on est au Lobaka. Bisous tout est dans haut parce que tout ça est qui l'investigation na bisou. Mais et là s'il faut retenir quelque chose na relocapé tout le cas bisa bande on a bisou que le quart d'âge n'a rien à voir dans une relation amoureuse. Donc tout longola non complexe wana. Donc kozala mukolo to kozala mwa muke na bolingo ekiparate. Soko moni côté mo bonaza l'aise ovandi na yo ko calculer te ke te passer na mwa muke na ko bala te soki boboni ke bino mibale o mwa si aza mukolo mobala za mwana muke so omoni ke boza à l'aise bobala na bino ozomona. Donc kozala donc quand tu outi ko beta setawa l'amour n'a donc l'amour n'a pas d'âge comme l'amitié aussi n'a pas d'âge. Donc tout le gâteau qui est vraiment côté wana mingi vraiment té. Mais surtout tout à la psycho sur le plan moi apparence donc corpulence quand ningi za rabo senti que ndeko moi si azamo un peu moins costaud par rapport à Mobali. Donc il faut comprendre déjà que ndeko Mobali azaba genre ba nzoto moko ba benga ba nzeta mapela. Donc ya ba nzoto moko ndaza wana ba nzoto moko ya graisse eza mingi te. Et puis ba nzoto bo ato adame ndenge nini na ya gayate. Ba nzoto bon ada adame na ndenge nini. Yana ba tumsu ba nzoto tumsu neti ba biso loka ba biso bo ba zege. Ngaso na bandi nga ya gaya na kolia. Sur na bandi kolia en désordre pe na mataka pour rapidement na kolia. Donc nzamba sala mutu na ndenge na ye. Donc ndenge komona ndeko na biso dikapo omoni bongo omona ke eza ndenge siko ya nzoto na ye. Ya ndenge nzoto na ye aza ba nzoto moko boye ekolaka te. Omona pa beti pe 60 50 boye omona ndira dimité ndira za mwa muke. Obisu benga bango ba nzeta mapela. Mais je pense que na bolingo na bango tango pe diker goya parce que kobala na déjà boye ezalaka déjà moi c'est ko tchao poids yo po ko tchao moi si poids bino mbale boye ko s'entraider entre vous. Donc côté ce que mona moi noko moi libumo yaka moi libundeye toze la peke ndeko na biso libunde goya parce que maman ndosa ele ba elubu ya moi ke bakayu azongi bakuti moi elubu. Donc ba bilo moi bongo pe diker wana ndesala ki moi mutu moi litama sweye ka ndenge vraiment ezalaka. Mais biso le retour yebisaka na ba congolais bolingaka nini bandeko na nga ba congolais biso ba congolais tolingaka nini. Tomoni ndeko na biso abali na ye Sifa la Rose abali na Sifa la Rose azani mwana poto te. Soki ezalaki abalaki mwana poto parce que topesa ba comédie na biso charge ya makasi ya makala na mitu na bango so babali kaka ono c'est que abali kaka lokwa babala kaka bana poto. Mais le tomoni quand même que likapu ya bali na mwana poto te amoni mwana kini siko bolinga nini abala mwana kini bomo lukele ono aza mukolo ekomi susu ote eza na oka théâtre eza bolingwa solo te. Non totike esprit wana ba congolais totika esprit wana biso ba congolais moninga so abali beta maboko yoza eloko moko ya bien makasi. Bon en tout cas émission na biso tokomi na biso na suka toyaki kaka kopesa ba précision par rapport à âge ya ndeko na biso DiCaprio. Toko rappeler bato DiCaprio azali na 40 ans. Donc yango wana otolobi donc moi na 1980 et puis moi sinayaza moi na 1983. Donc yango wana comme précision.
Auto ngato na vraiment lelo ya ko sembola yango wana. En ce qui concerne makambo nyonso etali ba vie privée kande tolobaka bango baza ba homme public. Donc ceux qui osali makambo na kuku et comme la biso toza obligé fotolo kande toloba makambo kiodo bakangaki kiodo na makambo madebo. Voilà. Donc ceux qui ekotaki pe na réseaux sociaux te to ngato lobela te. Donc voilà, vous comprenez biso kande na lobaka. Global les chaîne actualité toi quand on a toujours commenté l'actualité nous surtout aux les la communauté na biso. Donc voilà yango ndezaki ya koloba to pesi mbote na batu nyo surtout ba oyo wana oyo vraiment baza na chaîne na biso ba fidèle internaute to lela bino fort global et lela bino ya kosakanati. Donc restez toujours branchés et connectés à Global Télévision Moscou awande nos actualités nyonso actualité nyonso tout musical politique social nyonso tout tokokota partout quand on tous ara liboso kosala. Merci, restez branchés na Global Télévision Moscou. Ba baza pour ça contacter biso direct numéro na biso yango wana so bokomeli biso to répondre direct na moment nyonso tout za na pour ça service nyonso tout za nango. So za na posa aide na biso numéro na biso ezala. So za bien na posa to lobela ba produit na yo to sa elo promotion numéro na biso yango wana bengi biso to meka ko biso ba condition na biso to za na biso vraiment normal simple surtout so li bien to sa na biso musala elongo kaka ninge zalaka. Voilà, merci beaucoup. To za la toujours wana et au Salabiso, vraiment très bien. Merci. À très bientôt. Bye bye.